Tout tapoter. Tout bande sujet à l'élo. Si vous avez une miniature, miniature yanwana izana. Voilà. Jamais la OEA portama. Quand la musique dit, Bandeko tapoter pour avant de kota na sujet na biso na pesi na mbote tout le monde bandeko bazana ba o ba oya après na pesi mbote na papa na biso Selebo papa na biso la dikiala papa était bamboni papa donc ba papa boza ebele vraiment ba maman na pesi vive naturelle petite sœur bambote na pesi mama Alice bambote na pesi Bron na pesi ba nyonso mama Chati de papa Jonas na pesi pembote na pesi Chawas bambote na pesi mama Aziza mbote na pesi mama Yenga mbote na pesi mama na biso mama Meme Kisanola na pesi mbote na pesi mama Didi Lunda imbote na pesi en tout cas ba mama nyoso na ba o pe boyoki kombote ba mama nyoso o boleka awa na pesi bino mbote kande to baso to tala to tapoter to partager. Voilà la famille nazo tshela bino na maloba nano oyo ya mopa otanga salaki live na ye to monaki mopa salaki live la fois passée apesaki ba communiquer na ye mokolo date oyo ya robo do ebimaki Robo kolo date abimisaki date mais lobi nango tomonaki mopao ayaki kosenga excuse donc asengaki excuse pardon ke bato mosusu bamoni bapesi donc balobi maloba mabe ya malamu te balobi ndenge nini ye kuna date na ye ezala vraiment ya solo ke basi basinye date wana ya kopesa ou bien mopao apesaki neka date bopesi ndenge nini apesa date po soki ezalaki ke mokolo oyo yango nde fere fale abeta donc soki ye ayebaki to kuna ntango azwaki date balingi basignale ke te yo mokolo oyo ozwi date oyo fere yango akobeta bandeko botala problème place eza mwa likambo eza nungunungu ezali la famille mwa nungunungu eza na makambo siano bastar na biso oyo tolobelaka baoyo toyokaka maloba na bango baoyo toyokaka bamiziki na bango baoyo mpe tokendaka baconcert na bango. La famille nungu ezo pesa makasi ya kosakana te ya songi balobi ndeni ka mopa ofa beta fa pesa date wana soki ye ayebaki te c'est sûr kaka mopa date oya dimanche eza date moko eza nango penza planifié te eza date ya bugogi bonsoir ndenge nini mokolo yango wana date yango pardon nani ekoti na google te ndenge nini date wana eza na ba nani te ba plateforme ne botala makambo na bino na ba réseaux sociaux ndenge botalelaka ndenge nini date wana ya mopao ezomonana te bato balobi date wana mopao atie yango atie butie mpona nini po deja fere apesaki date bato nyonso bapesi badati mopao lokola date eza te yango wana mopao atie kaka date kaka bitie ezalaki eza date ya organize te eza date ya nini toyoka nano awa mopaa malobaki awa na mokolo yango oyo apesaki date toyoka nano apres tokota na analyse na biso la famille totapote Washington grand pays na pesi yo mbote ndeko mona na kimia wala kuna na zamoto osali apesa mai apesa na bolingo pe jouana na ayo la sana photo na biso le tobandaka tobandaka album nini moi c'est dans tout dans ma album non
Donc, apportant la paix. Au moins, il a zami, il a son angala. Tellement ça a tout, il y a idée ça, le bel donc on a toujours notre en train de bouler sur le macaron. Tant le couronne, tant le bon, le pouvoir au tima. One is an appeal. Et puis, maman n'a kinda, maman mia kinda. Mais on se répète le monde. À partir de Zanda et Otumba, on peut nous trouver ce soir. Qu'est-ce qu'on les années? Olinga mama sina mopao. Bandeko nanga. En tout cas, naïbisa bino bo tapoter. Bandeko toza a to tapoter comme ça tout le moment muke. Na beti pe musique mingi. Malgré moi connexion ils ont dérangé na ba signalement modèle ba signalenga et mama de lunda ba signalenga trop mais tokene kama tokena kama le malembe ata malobana tout tapoter la famille tout tapoter la kata na nga a ito salade kata nano tanga yo chango mbala moko ekomosala ha to tapoter oui na okati to na mpe la famille que tapoter na po bano makamba osa bon, faut pas là. Yepe wa Mais il ne vous connaît jamais
na oyo ya important ngai kaka misiki omoni soki azala te nde komona nga na kimia oyo natonga na nazala moto c'est-à-dire apesanga bolingo epi jour wana na eyolasanga bafoto na biso ole tobandaka tobandaka na album nini mwasi nango tunomaka album nazomaka donc apportanga la paix omoni nazala mingi so na nalala tellement ça tout ya ibi ça ozela bino ndonaka toujours motumoka dans un train de bouler kosuka makambo mais wana eza na pili mama nanga akenda mama ami akenda mero so abeteli lingondo abakisi nzanda ya kotumba okoyi motu mosusu kasi mona eza nini bolingo te bolingo nazala nakosaka bolingo yo nyasa nini yo zala moto oyemelaki nzanda te epuis sikoyo mwa bafopa nanga mwa berere elobi kaka ya motu donc vraiment mais Kasi, babengi nga te. Papa bolingo témoigner bolingo na mama si. Là c'est Kofi Olomide. Bozana ponga naza na problème awa. Wana mopa ya mama si donc mopa penza lobi banda ye penza vanda na mama si banda kaka donc koma kimia vraiment ce qui mama si te voilà. Après c'est ba Kofi Filimbote ya ba Kofi Atimbote ba Cindy Love pe ba Timisi Cindy batu nyonso oyo batalaka biso na pesi bino mbote ba papa nyonso na sina tanga ki moi quelque papa bazaki na mutu na pesi bino mbote la famille na bite nini ezoleka na ba makamu na internet nini ezoleka bandeko nakanisi lelo journal lelo totalaki live ya papa Hervé lelo totali ndenge asali na papa na biso sango tomoni ndenge bakena live na bango nakanisi bino bomoni vraiment makambo ndenge yango elekeli bandeke na PCP bagolambo te kaka bao batalaka ngai surtout ndenge nasalaka mosala na pesi bango mpe mbote. La famille nga soki na ye na live dasala analyse ndenge kaka tolobaka topesaka mopao vraiment eloko nde fo topesaka mopao respect na kati ya mboka na biso soki fanga na yaka soki ba respect eza malamu te kototana komanke ba respect en tout cas ezala malamu te nalobi te ke papa Hervé a manqué mopao non biso nyonso totalaka bango tolobelaka bango nini oyo esalinga mpasi la famille ntina ye kotelema boye na osala mwa live na ngai botapote live eza vraiment signalé basignale yango makasi fali na bandela mais nalingi kobandela te mpo kwa na osala kaka mwa bref moke nalingi mpe kobandela te noma fali na bandela vraiment na bandela mpo etelemi kaka place moko ezoningana susu te zotapote oyo batapotaka mpo na nga mais eza na avertissement moko bapesaki ngai nayebi te ntango natiaki foto ya Lumumba wana namonaki baavertissement moko nayebi te mpo
bino mobika lelo journal lelo papa nani mopao ayambaki Lumumba epai na ye basali nani kuna ayambaki Lumumba na ndako tomonaki Lumumba kei kuna ayambi ye bameli mbala donc tomonaki ke Lumumba wana tomoni na bafoto ezalaki Lumumba oyo nani na biso oyo abimaki na Maroc tomonaki Lumumba donc ndenge azalaki komata vraiment drapeau na biso ya mboka ndenge babenga bao na Maroc bandeko bozela bolimisa mpo bana bazoderange nga naza na bakoko bazoderange nga moyen te yango tomoni mpe Lumumba kuna papa mopao ndenge mpe ake bandeko tozoyeba te nini ezoleka nga mpe nazoyeba te makambo nini ezoleka bagolwa na bakofufili au juste nazoyeba te nini eza na kati nini ezoleka nazoyeba te bandeko na ngai eloko nde ekamusinga na kati tomona MK butu moyo aya kofinga mopao akoma kofinga Koffi Olomide kodéborde vraiment bapropos moko ya mabe bino bomonaka MK de Bundes oyo babe ya MK de Bundes tomonaka biso nyonso MK de Bundes nde ye nde moto akoma sikoyo nde toloba neti mpo babenge certifié soki certifié babengaka yango ye moko nani papa Hervé aconfirme abwaki de Bundes wana MK de Bundes kutu 2 fois mabanga bandeko tolobelaka ba star na biso toza na posa ba respect na bango mpe kopesa bango kimia tolobelaka bango mpo bazalaka na kimia bazalaka baye na baproblème te la famille eloko ekamusinga papa Hervé abwaki de Bundes wana mabanga abwaki mpe ya mabanga lobi aza mpenza certifié donc ye mpenza aza golwa certifié donc de Bundes wana nga na mona nga na loba oloba yanga mo de Bundes ndenge nini oyo bandeko na nga obiki ekamusaka nga de Bundes wana ayaka kofingaka Koffi chaque jour nzamba asala nayebi kuna te soki kutu azofinga surtout na ndenge Koffi mpe apesi mpe papa Lumumba mbote lelo abimisi Lumumba wana ekoma kaka ke ayaki peut-être po aboma bamatière bagolwa lokola kaka alukaka baproblème lokola alingaka séparation lokola alingaka kokabola sikoyo lelo eloko ekamusinga nini papa Hervé biso toza tobundelaka bino toza bafani na bino tolobelaka bino surtout nga kutu banda kala na banda na kolobela nano yo fani na yo pe mais lelo papa Hervé vraiment eloko mpenza oyo esalami tomoni pasi toboyi te toza na biso na nini ya libanga te non tolobi ke toza ta mosu bokasi toza jaloux ya libanga ya MK non toza nango na jalousie ata moke te jalousie eza te mais eloko tozosenga respect moto oyo afingaka Koffi yango na mitunaka est-ce que papa Hervé amonaka te ndenge de Bundes ndenge afingaka Koffi na mitunaka bandeko na nga air nyonso nabi nini mwana oyo aya kofinga Koffi air nyonso omwana papa wana kota wana soki papa ngo pe anonyme papa ngo ayebanaka adresse te ayebanaka ndako te papa ngo banda kala banda kota pe pa mukiala pe lokola azalaka na ye papa Hervé na Koffi ka ndenga nazalaka na Koffi na papa Hervé ndenga nga pe nazalaka nde pe ka mukiala azalaka NK wana abundisaka air nyonso mikoleka wera fingi banani oyo soki akumisa soki jibe soki na wera soki baye kobeba na Edith Manzaka soki Odile Manzaka bandeko na nga ekamwisaka nga NK wana ndenge afingaka Koffi mais lelo NK wana azwi libanga Koffi abwaki ye libanga nani papa Hervé abwaki ye libanga 2 fois siko nayebi te ndenge bayaka wana koya kofinga Koffi bayebaka ngo mama nanga Didi Lundayi na kamwe esali pasi mpe mao donc epesi lisusu mwana mwasi wana mutu makasi po ya kofingaka kaka Koffi po papa Hervé bazalaka presque eloko moko na Koffi
na comprendre ndenge il faut apesa moto wana libanga vraiment na plein émission. Afinga Kofi on nyonso afinga bato ebele. Soki afingaka peut-être moto nani wana soki afingaka Fally c'est normal po Fally bayokanaka te na fere biso nyonso pe Fally pe na mopao bayokanaka na bango te bato na bato basala kwe na bango. Mais nazo comprendre soki makambo soki pe eza na makambo na kati na yebi bandeko ti na yebi te bino moto batalinga ku mission na tali yango ti na suka te tanga na yo ay kotali banga wana na bimaki na ngabi meneni bon nani en tout cas na monaki pe banani babimaki pe bele en tout cas na monaki ekitaki tanga ka kombo wana ya MK lokola pe ba Kofi Phil ba Kofiette ba yebi ke MK na kuma ko finga Kofi balingaka ye peza sauter na monaki ma changement ekotaki tant vraiment papa Hervé atanga vraiment kombo wana ya MK de Bundes en tout cas population ekitaki na mala moko batu ba kitaki na bete ba mal diri ndai soki yo kotala ki yango batu ba kitaki bande ko bon to kopesa discipline nango ndeni ba discipline nango to kopesa ndenge nini so bino mo ba star bozo kopesa kaka bato ngo kaka mwa ba honneur moko boye lobi yaka pe mutoko ya kofinga yo bozo pesa bato ngo ba honneur moko boye ozo ko bwa kai mabanga deux fois na kati émission papa Hervé papa na biso papa Hervé ngoso lobi la nganga to lokuta na ba fani na papa Hervé mais ko bwaka mama yinga na pesi mbote kobwaka peza NK oya mankaka Kofi lokola mwana na ya finga ka Kofi NK wana finga ka Kofi mais bozo pesa bango mutu makasi bozo pesa bango mutu makasi éducation ngo biso tolobi ba star bo bayana ko dike na ba journaliste ba chroniqueur tango ba lobela rabino bo mekana ni ko dike bango éducation eza nango te bo dike bango ndeni na mabanga ninga zana se afongola ki live kuna déjà batu nyonso ki nzianga bake ko vandela ye ase azui mabanga na ye moto e matie lisusu ayebike makambo azosala eza nango malamu kofinga wana azofinga eza nango bien ako continue ne kofinga ako continue tomona ki kindingu awo tala kindingu nde bokomisaki ye kindingu bokomisa bomeme na stade amoni ba lokola yebeza kokanya papa Hervé donc alingi mbongo o bafutaki ye akabolongo katikati na papa Hervé amona ki make donc nga pe na kombe da star pe na kombe na place papa Hervé azali nzoka na moto aza na place na ye moto soki aza impoli soki moto azokola te il faut que dike ye azalaki motu te NK wana atakutu bokobwaka ye atakutu nini peut-être na makambo mosusu to baémission ka peut-être akomata to nini mais na kati ya émission na papa sango wana moto afinga siko respect ngo oto oluka pa Kofi Olomide wapi respect eza te bato moko ya mpambala bakomankaka mopa butu moi mikolo yaki karini wana finga ya mopa zoba siko tozo comprendre te Kofi Olomide yango est-ce que azalaka na mboka Congo to akende koinstalle ne na mboka mosusu elobi nango papa Freddy Kofi Olomide tomonaka peut-être un jour mona kokende koinstalle na mboka mosusu po na mboka na biso moko ya Congo tozo pese respecte luzito eza te respect eza te légende mobimba eloko Kofi asala banzembo mokomi munene kokomana kobeta pe gida ye kaka eloko kana na mona beta te saxo na beta te ba beta ngo ni wa ba fula ka mon pepe wana ba fanfare mutuna na mona te mopa peut-être pe yebi na yango wani na mona te mopa azo beta ngo nebika mopa beta aka guitare na NK peza bazo bwake libanga peza ya deux fois na bango kutu bakarine basenisi na bango kutu na yoki kutu bango kutu rien babwaki bango te et pourtant ces derniers temps oyo NK wana azo finga mingi
ata sala ba action ata zo sala ba promotion mais na ndenge wana ko manquer ba star na lokola Kofi Olomide yo na Kofi boza na problème te na pa yo na Kofi boza ba problème te na ebite nini ezoleka na kati na ebite bandeko mosusu boza awa botalaka émission ti côté eke na bosila na ebite na yoki ndenge pe na papa eva alobi na kati émission yende aleki bato presque bato kopona koyemba ye za numéro muta leki na koyemba zate na mais wana mais ba musu ba comprendre ngote mais nga na comprendre quel baki na génération na ye po mo pa wa za génération moko te na papa eva bandeko nanga eza na bato ebele pe place wana ba comprendre te. En tout cas, wana penza jamais na ndimite papa eva nga zana ako kita Kofi Olomide na émission na papa sango na ndimite. Pour même papa sango muta yemba yamba Kofi na mboka na biso. Kofi asala émission papa sango. Jamais akomona ke bato moko ba kitisa ya ndimaka bongo pona émission non. Alobaki bien place wana nga pe na landa ki place wana nga na zalaki. Marque côté ya libanga ya NK na longwaki po epesa kinga kanda. Po NK bana kuma kofinga Kofi na tala ka elisute. Liboso na talaka na ngai yeta bana kotela mama sita paso lo ba makama malama Kofi. Mais bana baluka na kubana kofinga Kofi. Bongo lo na getani nae. Na ke no muyo kaka na nga mafinga na finga Kofi. Na talaka te. Na talaka na ngate suka zo finga Kofi kuna ba na talaka te. Mais place oyo alobi na tango papa eva lobi ke bato alobi ke bato génération na niveau na ye. Muto aleki ye azate. Alobela ki Kofi te. Wana alobela ki Kofi te. Kofi aza na niveau likolo ya za les gens déjà de likolo. Ye moko papa ifa lobagane wana aza papa na ngai. Nazo comprendre te bandeko na ngata musungane muna oyeba te. Nazo yeba te na minito nini ezoleka. Conflit nini eza na kati. Est-ce que makambo eza na kati to ndeni. To mona mopao atanga che date. Pona mona papa EVP date ya mopao. Na mona lo wala lobela ngo ta lobela ngo. Po mopao ya ko senga excuse. A changer ki date ata bato ba lobi ke date wana ndenge nini ba changa date na boyeka na peta changer date. C'est que date wana ezalaki ya nini te. Bande ko nanga totika ko luka ba problème. Botika ba raisonnement bongo kaka. Soki par exemple mopao sola ikuna na bato wana ya roi Baudouin. Soki ba lobaki neke ba date ya boye eza libre. Ya pesi date na ye wana. Pourquoi boko lobaki date wana mopao achaki yango kaka kochai moko nde na ya kolongola ngo. Ezaki date ebimaki bango siko balobi ke date wana ebimaki na roi Baudouin te. Eza date ema mopao achaki. Mais comment boko koma en tout cas ba congolais na so comprendre te. Mutu emo wa ekoloba. Balobi boluka date. Bopo na date. Pourquoi toko koma na niveau wana? Ngale loka na sepete na yebite soki papa EVP alobi ke mokola mopao soki alobi yango na yebi na ngati soki alobi yango po tinga na vanda wana atika ba koma mopao te atika koloba pe makambo ya stade ya mopao te ya Baudouin te apart kaka date na ye moko. Apart kaka date na ye moko o ye moko papa EVP azosala. Ngane problème na nga ezali na mission kaka nyonso leki nango bien. Lobi ne mabete mais mabe kaka ne mutu o afinga ka Kofi. Nga met fana ya kolobaka na mission bato bayoko anga pe ndeni mwana mwasi oyo afinga Kofi mutu nyonso nyonso et pourtant Kofi na mopao baza na Kofi na nani na fere baza na bango bien bandeko na nga ndeni ni ya kofinga kaka me fere apekisaka ye te. Mais faire yebi ne MK bien amona ka ya yebi ka sala ka mission na ye donc ti azo finga azalaka ne pe au courant ke azo finga Kofi azalaka no courant pour le londe ka boake mabanga wana azalaka au courant juste tozo yeba te biso ya total ka bino vraiment isa passe mingi so tozo mona ba makambo boy to yebi te nini ezeleka na kati na yebi te nini ezoleka na kati na yebi te na sima na ngabo mission ko komaki ba publicité mo ba pesa ba pub mo boy na yebi te bandaki lisusu na yebi te na sima wana soki ba nini lobami na se wana na kota suka na yebite nini oyo elekaki na suka ponga na ibimaki na ngaka katango na yoko libanga mwana mwasi wa tozo na posa ya respect et pas Kofi Olomide futo pese ba respect biso nde tozalaka boye tosalaka ba émission boye
ceux qui ont débordé biso bato mona ba ke au moins ba bureau vali peut-être yé penza kete maman Sylvie ozo ba bureau vali vume yi e yaka e pekisi ke ndenge ozo ke nango boete au moins to tchela se mais nini bato mususu bazo finga kofi bato ngona bazo ka mabanga bangona ka bazo kene liboso to mona ki ete Karina manka ki Kofi Olomide na moni ba golo ba nani ba Kofi fil ba Kofiette ba siliki ba lobi ke balingi bango suko mona susu ye pembeni ya Kofi te balingi na bango shoote ba Kofi fil ba lobi chikoto yebite est-ce que mukolo ezali ye bopa ye moko pe akangilaka ne pe bato kanda te est-ce que ekozala ke amoni ye boye azala pembeni na ye po mona ngo pa kendaka herbe ezaka na place bazo filmer au moins pas sali ka tout akene pe place batu bazali po bayebi ke place wana batu bazali po star abeta yo kara me ba star musuto monaka ba beta vraiment kara e fanjo to mona ba ki ya beta biza ba kisi nani njora kara suka kenda ga pese mbote tanga zonga ka sika marga nzwaka na yeye me apanzana te tiba mesana kana bana ko seri bana bazo beka kipaka kokolo po siko akoma ko zwa batu nyonso ka kipaka da akipaka te batu nyonso efanja akoma ko bwabula bango ka poka ka anza na batu nyonso po akoma ko zwa ka batu akofiam batu nyonso akofi musique pe kuna bazo yemba ya kofi batonalité ba nini ba nyonso ya kofi tozo ba sute makambo so tozo ke nango wapi tozo yeba te bato nyonso bayoka baeko bato bayokaka miziki bato bayebi koyoka balana ya miziki balobi ke bamiziki ne ezokende ka lokola miziki ya Kofi Olomide mais yango balobi c'est normal awutaka pa Kofi Olomide eza ba akasia eza boyeti awuta pa Kofi Olomide c'est normal donc ba mo ba rythme wala po akolela kuna makamu formation azwa kuna mona musala Kofi osani akozoka mo mayela Kofi akenango toza na posa ya respect po tozaki bato ya les padres boza penza na droit ya kopesa mopa au respect il faut puisque mopa ona Kofi bazalaka na problème te neti ngane na zaboy na roba na kofongola live te na bana ko manquer fere e ko sala mate pona yebike bazalaka bien na Kofi Olomide ki ndeko wana pe ki amitié wana e ya pe makasi to sangisa ngo to koma ko sangisa bango na ko lobela to koma ma marketing makamu nyonso très bien to koma ko kenlango bongo mais siko na minute o to ko mona mwasi moko alobelaka fere akoma Kofi vie jaloux soko koti na mission na ye soka bandi ko sasa Kofi lelo papa il va boire qui libanga des fois alobi gauloise certifié ce qui certifié bozo matsaka bato ka ba point bozo pesaka ba ka ba valeur belé kindingu ye wana to mona kindingu alobi ka ba pese ce qui combien senga ki droit na ye ba pesa ye metang a lomwa ki bondima ki te kindingu fa finga nengwana modèle kindingu le la koma ko finga papa Hervé ye ka fala finga na ye kindingu wana chaque jour pourquoi ko finga Kofi sala ngani est-ce que Kofi ko tala makambo affaire ya ko finga affaire finga no kindingu mutaya ko finga affaire nka vanya no kindingu bana tongo ti buto vanya no kindingu obani ko finga no kindingu wana ba les premiers 30 ti les premiers ti na 30 obani na ko finga na bango ye pour c'est normal pour kindingu afinga affaire mais Kofi te bango ni sono tika bango okanga maka oya ko soki likambo ezali ka po oye ko teleme na Kofi oya ko finga Kofi nka mais lelo zui libanga papa Hervé ekamusinga bandeko na yebi te problème nini ya na kati problème eza na kati mopa na papa Hervé na ye kotuna bino ba Kofi fine ba Kofiette
Na yebite peut-être nga naza kidiba, ponga na oyeba te. Na comprendre le phénomène oti. Na comprendre ngo ata mukete bandeko na nga. Ndenge nini mwana mwasi oyo azosala ki impolitesse makasi pa mopao. Ko fe l'homme de bazalaka bien. To mona ya kosenga excuse pa ba gauloise date wana ezalaki mopao nani faire fa beta nani concert na ye. Aya kotsala ngo le lendemain na. Batu mususu balobi non date eza lokuta. Lokuta wapi? Tango ko fe beta kuna na nani na Bruxelles. Bino batu bopesa ki 1 franc na bino. Ba obozolo ba lokuta makiona. Bino bopesa ki combien pour na mopao wa beta. Tant de beta na Evry. Bopesa ki combien? Tant nga beta na hippodrome. Bakia ko nileka ba nila biso concert na moi kaka auto ko beta na 2 semaines, sur 2 semaines. Et pesa bato trouble, pesa bato kizunguzungu. Bino bopesa combien? Mon père comment ko luka ba stade to mona mon père ke ko na match moko na mama siso. Mon père ko ta match na nzoka zo la stade. Ba PCK te il faut beta kaka na ba bali kaka ko beta na ta parité. Po bino makolo Paris, bosi bo bala ba président ya Paris. Bo bala bango bo sala ba conseiller. Que mon père ko beta na kati ya parité. Oui, bino mbatu boye bien moi. Mais makamwa rezo sila. Makamwa kalate ezo sila. Lokola bino bo mina terrain, bo teka mikongo, bo teka nyonso. Basima bo teka liboso, bo teka sima. Po kaka na mopao ba tie conseil na parité. Bo kota banda kunda ko kaka donc mopao akobetaka donc jamais kutu. Ali mokolo ba beni na sala. Moba alobi ke cimetière na epe kozala te poussière kaka soki bokubona kotaila ngo soki pe wape poussière pe bomona raté. Pona makambo ya kindoki oti. Motema mabe leki ba congolais. Bato ba kotan soki complot to yokate. Bato ba kotan soki pro makamba danseuse to yokate complot wana nyoso ndenge lekela. Lelo basuka wapi. Bolinga mo pa kangama na pre ba akangama ana poto. Bolinga ko folo bida asala prison na poto. Papa ou makutu tango nzambe kutu tango asala ka vina e papa ou matanga zalaka abanda kutu kota ba prison mais mon pa na poto mon pa kota prison na poto te nzamba bundela ka ye na age ne wana azokoma kalate nzamba zo sunga dans soki dans 5 mois ako fete na ye ndenge kozala na robe blanc wana 70 na ye mon pa bakangi na poto te akota prison ata na poto te pona koloba ke nzambe abundela ka ye aza ya nzambe kofolo mdaza nzamba nde botapote pardon botapote lenga po live na nga eza signalé eza ma signalé tango na banaza na inscription moko na zwaki bazo signalé nga ta 7 fois mais na boy pe ko kata na lobi ko na wumina na ngate na loba makambo na moni na sali analyse na émission ya fere na zo sala analyse na ndenge na zo solo boy respect na kofolo mide Dizadik Saboni. Respect na Kofi Olomide. Bokota ba complot. Edi badiata. Bino boza ba batu ya ba complot batali ba kala. Lokola bosala association orchestre. Lokola bokoma ko kabola di makuta so bo petit conseil bo kaboli bino so mbongo. So geza combien bo tchebilo no so na mesa. Po bino no so za ba ndenge bokabolaka nde bobundaka ba concert na bino si mwana na défenseur kuna azokiatika bino ba vérité bokelo ba défenseur mwana nazo ba mama solo mwana na défenseur azo ba makamba solo bokotala yete bokotala défenseur te mwana na défenseur azo loba te bokelo koloba bokoloba te. Allô? Bonsoir. Boni. Allô? Bien, bonsoir. Boni santé. Allô, bonsoir. Bon, ozokanga te. Santé bien, na yo, hein? Na moni ozoloba loba ni nango ezoleka na comprendre. Nazoyoka yo, na lobi santé na yo bien. Na kotika siko na moni ozali na live ni nango ezoleka o.
naza na live na naza na analyse ka nazosala analyse selon émission ya papa élevé ozokanga nazoyoko bien selon émission ya papa élevé selon émission ya papa élevé nazoloba kaka nazosala baanalyse na makambo nyonso mpona ndenge ya kopesa bopa au respect ndenge kaka papa élevé atangi akomba nk wana deux fois nk afinga akofi makasi mais tomona mpe place bapekisa ye te nini te azwi susu honneur wana azwi susu honneur wana bakopesa ye ka aire nyonso yango nde sikoyo nazocomprendre te au juste eza nini papa élevé biso toza bafani na yo totalaka bino eloko yango place wana nabimaki mpenza nakokai so kotala émission te mpo nazocomprendre te makambo eza nini na bato baza na problème na kofi to ndeni nayebi te estce loba na toyebi te mama Sylvie toyebi te nga mpe leki elinga nga mpe naye likambo ya koloba te nayoki nzoto nange esalinga bien te tosala nini nga alingaka nanga mopao nalingaka papa Hervé me makambo ekomi okende mabe mopao asi bazotia biso wapi bandeko mopao azali na problème te tomoni place mopao alobi eloko moko te epuis bino boza na bomataka bosala mopao namona place bofingaka pe te bofingaka na bino mutu te kote mopao namona na moto afingaka na ye bozala na bino tranquille namoni yango elo moto papa mopao apatiaki date na ye apres achange date po yebi bato aringa atiaki ye moko aleki nazoyeba eloko ezoleka te nani mama Sylvie komilela na yo te moto na moto ayebi place atia makolo na yo comprendre mopao aza artiste papa eve mpe aza artiste miziki ebanda nango kala makambo ezalaka te vague oyo eye oyo totalaka neti nzambe azosala kindungu tozalaki ne kindungu aza wapi tika nk afingaka na ye papa Hervé peut-être ayebi ne makambo eleka te mosu bapesi kaka liste atangi bakombo totalaka neti tomoni déclaration moko eleki te papa Hervé tomoni na biso eloko te kofi aza na conseil papa na conseil baza mpe baninga te bazaka aza vie na leki na ye tokota na makambo totikaka bongo moto tabeta concert na ye to forcer pe eloko moko te totika bango na coin na bango ata bafingi papa bafingi kofi to répondre bango te ponga na linga bango nso mibali moi ça me fait mal mais naza déçu olingi toloba nini kofi sika tolanda musique toka musique ya papa nani so moni analyse no sali na yo totika biloko wana ye moko continue na ye bongo mutako ba place ke suki la biso totala ka to kwa na stade te totala match place ke suki la ka ke suki la moi na finga ne bato banda kala ayena eloko na ko finga me bato muso bazo comprendre ngo te bana ba sentiment ne landi exemple tapesi ye kombo ba bengi na ete na ndimi te ke papa batala biloko ne là je crois pas na yebi na ndimi na ko mele mbondo te ezablo muso ne za bato ya bureau ba pesi kombo mutu a mutu abundela ka peut-être ayebi te hein elle ka finga précis elle ka finga lobby elle ka finga précis na lobby tala neti kialos asali bango lo te ba finga ka kialos irma na asala ne ba promotion bango ba finga donc eza groupe ba to moko boye o baza pembeni ya papa ebe bapesi bakombo papa baza ne musicien baeli ekombo atanga a remercier o bagolano babundelaka yo ayebi makambo elekaka te tali tifio irma bafingaka butu moi asali bango eloko moko te makambo bakomi kokabola ba mama Sylvie oyo alingi mopao baforcera makambo ekomi makasi ko biso à l'époque biso poto akala ezalaka boye te bato nyonso omona baye mpona koluka succès na bango o comprendre kala ezalaki omona Loris la congolaise asupportaka Kofi azalaka pe na papa Wemba azana mutu nyonso parce que toye na communauté biloko wana ye kaka sikoyo mama Sylvie na ngai baza ba parvenu bayebi makambo ya miziki te bazosala pe mpo na succès na bango mwana mwasi basoi diza bala mundele alobaka banda tongo kosala balive lokola ndoki ale bagolo bayebi na bango te bayesika bazomoni ta ozobundela komona papa eveza kofinga ete kobundela papa eveza kosala kocha miziki na ye koyoka kobina bango na bango bafinga la sikoyo baboki libango komi kofinga bato ya na sens te afinga kofi ke changer kofi ne loko moko te afinga kofi totota ila ba kindingo azaki ndo finga bato lelo asuki wapi totala kani na film toza azofongola ba porte
Pour le lot Et ça, au moins, maman n'a pas il est ce qu'il a. Au moins, au moins nde toza boye baporte mosusu eza nango kokanga batofongola baporte mosusu eza kokanga batofongolaka te tofongolaka te mpo ndenge eza boye bamakambo oyo lokola kote bapo toujours bakofifile bakofiyete bazalaka na retard mokolo bango bakofongola monoko oyo ya bango mokolo bango bakoloba ekokende siko likolo po bazomona makambo nyonso oyo ndenge ezoleka sikoyo bamotaki witi nk fingaka na ye wana donc papa eva pelisaka te lelo baye kobwaka libanga bakofifili bagola baya ebele biso baotobudinaka nga nazaka moto ya papa eve papa eve nde omonanga boye na ngai pe naza kolela mama siko nde nasi na mesali siko na kofi loba mama Sylvie yayebi te eloko esalami oza yebisaka na miniti oyo moto afingaka aza kopesa libanga deux fois acertifie ye moto afingaka kofi ocertifie c'est ça qui fait mal esalinga mpasi moko tosevole face papa eva decevoir nga na ndenge mabe te parce que papa herve bakali papa eva wanga na bakali likolo ya bagolwa mais lelo babosani nyonso wana c'est pas grave toza kaka mama Sylvie tose prépare tobongama mpona concert na biso ya le 12 kindingo afingaka ye bikimoyo kaka lesingaka na ye kindingo kindingo afingaka papa eve butu moyo afingaka ne kindingo amafinga kindingo asote ake kozongela kofi kasi lelo nabi azofinga kofi na tonton promo wana bazaka nsima kofi asali bango eloko te bayebi miziki te ye papa eveli abwaki ye moto alakisi nango tonton promo nena afingi kofi alobaka bilomo ezanga ntina nalobi ye mama Sylvie koloba no eloko moko te badéclenche déjà balakisi ke balingi na bango te papa alakisi ke moto ngana na mona te moto abwaka afingaka bato yo bwaka ye eloko wana naza dessus nango c'est tout point barre moto afingaka bato fale babwaka ye epe afingaka kofi oyo bosali eloko te kofi asali eloko te tala kofi kutu asalaki live na ye papa kofi asalaki live na ye apres koloba te na change live mpo leki nanga bataringi tout ça aza na jour nyonso wana bomoni yango te eza kwa bozofula totala tozongela miziki totika bango na bapolémike na bango wana bamoto bakoyeba ye moko alakisi ke nkati afingaka bato wana abwaki ye bato bamoni yango qu'est-ce que tu veux qu'on dise nga nalandaki live moko na ntongo awa ndeko na biso oyo asalaka balive boye mama dimama alobelaki likambo wana tozala bomoko asalaki live na bien mais après na poko na ba 14h wana papa eva abwaki na ye nk 2 fois adi balobi ke nk aza golwa certifié bamama ni mama baza bato kozoma banga basalaka biso kitoko bafingaka bato te baza na boyokasi biso toza awa tozosala mosala tofingaka te tosala boye te mama dimama akendaka baconcert mais nk tusuka omoni place ya concert te voilà makambo wana azoyeba neti ezoleka te tala makambo kofi azali na concert te avandaka akafingaka bato nabi mama Sylvie kofi mpe azali na guerre na mutu te babunda na bango mo kofi aza mokola kosi 70 ans ana temps wana te puis kofi aza communautaire te ana bafani na ye ba ivoirien mama napesi yo mbote vraiment na place kuta zongile libanda 2 fois akotiata koma mama ni mama moto moko ozopesa libanga 2 fois afingaka bato vraiment tous les jours aza mal vie moto aza mal vie oyo bato bamonaki afingaka makambo ya bétise na nini naye kofingaka bato nyonso ata kofita afingaka motu nyonso oyo obwaki ye otie ba ene pa bato mosusu c'est tout point ba
bango balingi na bango te balobi biso nga naza Kofiette naza Gauloise moto olongola nga aza te esali pasi nga na bongo et puis Kofiette ba Kofiette oyebi na yebisa yo na mama na ngai tango papa il va bande émission abande émission qui mon mbondo quand ne ba préparer wana ba kani réseaux sociaux et kende ki bien mais tant ka boaki mwana wana MK bato no so bakiti bato bakiti na suka bato ba par rapport mais no matela et kitaki ba wana sote mais bato ba bandaki suko matate bato ba bandaki suko matate bato ba kuma ko kita kaka par rapport ndenge ezalaki oh c'est pas grave mon père ça va fan mon père ça va fan ça avec bato mon père ça va fan ya ko santé. C'est pas grave, maman, c'est pas grave. Quand les gens me la majorité, Gauloise, comme on a la majorité, va dans la prophétie. Alors, pas qu'il y a solo. Ma c'est lui, il y a une mission, pas de finir langa yo. Maman, c'est vite, quand il y a finir langa, pas maintenant, il y a une petite popola, l'eau, vite, quand on va donc, on va tout le barassou, peut-être pour ma finga. Ma finga, na bango. Ye en gaba ya bomana na ma finga. Donc, on va sous vérité. Tout le monde a dit que bango ba yebi NK ko ta mbona ma finga afinga batutu ya TikTok afinga oyebi yango azala kiminiki na yebi yende na YouTube asa finga na YouTube afinga batu nyonso ko alati bagolo ba yebi ete tika mama Sylvie to otala bango mukolo bisa ba seka ocha ba voice na bango de bazana ba tribunal ya YouTube bazana ba tribunal ya YouTube bazana ba tunyoso wana tala modela finga kialos OK bazana kialos tout ça mama passa lelo bango ba yebi en ko ba mona en kazo bundila papa ya fait non awa bunda pona ba vie na ya misali star tika bango ba otuna ngulu mama na ngai mokili makambo merci passe esinga pasi yango nazoloba awa bandeko nayebi te problème nini soki mpe likambo eza mpo papa eve te alobeli ata likimani te dimine kuna esali eko bongo esali eko mpo ani mama ni mama bamama ni mama tobunda bamama ni mama okita bongo mata lisusu banani mama ni mama fongola micro mama na nga oloba nao. Ouais, ma. Oui, maman, boni. Ouais, ma. Maman, il a yoka. Bonsoir. Wow. Nazo yoka yo. Na yoka obi. Nazo yoka. Merci. Nazo yoka yo. Allô, nazo yoka yo eh. Merci, nazo yoka yo bien. Ah, d'accord. Non, on a quand même la kitende nini. Bien. Boni. Boni yaya. On va bien. Ouais, bien. Bien. Naza bien. Vraiment, makambo ya jota. Bon, kitabwendeni. Ah. Yaya na ngai. Babilo mususu ya mblo ko Hollanda te. Vous comprenez? Mais si ça gère Hollanda, vous êtes libre. OK? Moi, je suis là. Naza na pour mutu. Na contre ma finga. Parce que c'est des trop. C'est des trop. Je suis Kofifi, je suis Gauloise. Mais naza pende naza rakope Kofifi naza Gauloise. Mutu mutakomisa ngamote. Et puis muta manipulanga ngo, muta manipulanga ite. Et puis naza libre, mubimba, na bimsa mbongo na sala makambo na selonga. Et puis quand je vois des gens au besoin qu'on susciter haine, besoin qu'on inciter batuna haine, j'ai droit à koloba. Comprends? J'ai 1000 droits à koloba. Parce que la banga na pété. Bat bayebi na ngana pe mutu na camouflage pété. Mbabulaza ayebinga. Comprends? Mbabulaza ayebinga. Vous comprenez? Donc, c'est des trop. Sikoyo, comment ni mo pa obenga zana a des les jeunes 70 ans. Il n'a pas de temps là. Il y a ça ba rando na nina nana. Tu vois? Ana temps anate. Mais ces fanatiques ils peuvent faire ça. Ba ça là ba okanga mutu. Parce que nous bo finga, bo yoka bien. Donc yo faut comment qu'on font la live tant on surtout ya ko finga parce que yo ndem tebi ko finga. Yo zo yoka bien. Tant ba kozongi sila yo.
c'est la paix alors. Parce qu'on n'a pas ce temps-là. Et puis on commande Moutou Petaya, non. Et ça, game d'Enge Kendaka, on était ensemble, nous les Gaulois et les Kofifil, c'était bon. Et puis, dès que il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas aimé, bah créer loko, bah créer les autres comment les londes comment boy. Ngako tu Kofifil va faire live na eko répondre, aeko pe avant pe ko finga et talinga été. Parce que tant bon ba ofinga kofi, ngapi na linga kofi. Vous comprenez? Na linga kofi et ça là nga passe. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Vous là. Wali boso nga na pekisaka nde naza mama ni mama nga pe na pekisaka to ata mokolo wana ba mama na ngai nani alinga bana ko démarrer nga muna pekisaki beza mama na biso nani vive naturel nga bito luka kimia to tia ba star na confusion te mama to tika sala mission no batala ka kwa de okendira bongo to finga te na pekisaki me vive naturel na minito azaya kosilika ce que moi na pekisa susu ezate na ko pekisa li susu te. Donc, akosala ndenge asala po nga na finga te nga na yaka na ba vérité ko lobila ke to tika boy et si nga na yaka na ko finga te po nga na sina zwa mama finga na kati ya YouTube na kati ya TikTok ya na zwa mama finga bino mo boyebi mais to yaka na vérité c'est dit ko bate po ba finga biso nyonso butu moi to loba su ba vérité te non soki likambo ezali to loba to ko fongola pe bato miso ne na zabo na lobi bato su ba fongola na ndenga mama Sylvie, j'ai aimé la maturité au bino bozanango. J'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai vraiment beaucoup aimé la maturité au bozanango parce que ndenga finga moi quand debo répondre, ba kofifi ba répondre à té. Vous comprenez? Ba kofifi autant so ba na pêche ba répondre à té. Franchement, j'ai dit big up à eux parce que ba la ça que baza mature. Tu vois, baza mature. Parce que ndenge za boye, ngalo bango. Papa avait de la bête à pick and na efanjo. On doit pas se voiler la face. Alors tout le club a guerté et kebo ezongi boy. Likamba date. Ngana ebise ba dans le baki likamba net likamba date. Likamba date ça nous c'est cause un peu coïncidence. Parce que Papa Hervé n'a fait n'a Kofi Olomide. Ce sont pas des amis. Il faut tous à la vraie. Maman Sylvie Zana Loba s'il te plaît. Papa Hervé n'a Kofi Olomide. Baba camarade te ba benganaka. Allo, Denilko, Maman Sylvie kuna lambi ndengeni, alambele opondu, Maman Sylvie alambe faire quoi? Alambele opondu, to ndengi koto bwena bwe. Non. Basala angote. Pour bien na babeta ba programme ndeni ko vie ngami ko no cha date na concert na obeta les 11 na nini na vie pas les 11 OK problème te pour bazala au courant nango non ça peut être aussi coïncidence et tomber coïncidence na bina batu basala vice versa pour plus comme ça un problème et c'est tika ko tama ba faire hypocrite faire n'est pas hypocrite ngani na mitu ba moi ba artiste na biso mi balé wana bazana bango au moins bato ba YouTube oya ba yo bebisa bato ba ramba musique na ndenga mabete Baby, ça m'a. Donc, et puis pourquoi tu as compris, bah, c'est l'équipe. Boandi ko finga kofi, boandi ko finga ah. Oh, asali boité. Moi, je suis contre ça. Nalobango. J'aime l'artiste et Ferregola. Je suis son fanatique naie. J'aime Kofi Olomide, notre légende, na fanatique naie. Mouta changer en pété. Pour me camondo au lobby. Et d'autres chabiso wapi? Oui. D'autres chabiso wapi? D'autres chabiso wapi? Pourquoi on a division? Quand tu cherches toujours la division, c'est ta façon de faire les choses. Et en na yo mtayebio batoyebio depuis kala. Depuis quand Niki, il y a team Niki. Tu étais toujours comme toi, il y a au CP la T. Et en na yo. Moi c'est ton nom. So ba ozo ba pindelo photo na ngote na miniature basta italinga te manda ni sha. Na doche là no luko na bela to beta njoto na njoto. Moi c'est mundele le belo te. Ya. Parce que là okomo tsabesu, okomo non on en a marre de toi. On en a marre de toi. Nous, des fanatiques, des vrais fanatiques, autolinga artistes, même pour la musique, na bango. On en a marre de toi. Net ngande na zabwe. Na ko bunde la faire gola, so ba toucher faire gola. Na ko bunde la ye, na ko to attaquer, so ba toucher ko faire de to ko attaquer. To salisa efanjo lettre. Abenga ba tourner ba quoi? Abenga ba oni. Ba anti-valeur. Biso ba gola ba ko fito sala lettre matisa ba ngoli kolo, lettre bima ba anti-valeur. Là, on en a mangé, on a erreur, ou salami ya roboa kaye.
Zo, comment je peux dire, la fille là, ngana sepe na ngana ngote. So muta saki akomaki kombo na papa va boaka. Franchement, je suis na désolé. Désolé, je suis vrai. Na dépend ma boto mon ngote muta to ba finga ba dédicace ba ngo ernyoso ba dédicace ba ngo ernyoso tout non parce que la fille là ba live na sala kezaka pona ko finga. A finga mingi. Tout ça a besoin d'un mot. Frère Gola n'a pas besoin de ça. Tout ça a besoin d'un mot. Pour que la frère Gola a problème tout le temps. Kofi a date naïe a changé date naïe le 12. Bisous ok concerne à Londres le 11 samedi ok dimanche tozu train tozongi to Belgique. Donc elo que Kofi Luana ezati. Et puis oh roya ok puis on était un peu problème té. Oh ben ok on le aya. Non, Londres ni les hommes na Londres. Non, le 11 juillet. Le 11 juillet, fait rigolo au bêta. Le 12, Kofi Olomide au bêta. Vous comprenez? Donc, beaucoup ça, beaucoup ça, le quoi, franchement, beaucoup de quoi, c'est moi, bah, YouTube, il faut te boycotter, bango, point barre. On se dit ça, on va à quoi inciter, bah, na N wana. Comment je peux dire? YouTube. Maman Sylvie, c'est ça le problème. Bon, Babylon Moussou, Maman Sylvie, Babylon Moussou, Maman Sylvie, oui, à l'obéla, on a Nathalie émission, quand les Akarotalango, Nathalie Yango. Mais Babylon Moussou, ça a pété que tout le monde, il faut à l'obéla, ça fait problème pété. Vous comprenez, tout comme ça, on peut à faire des temps. Babylon Moussou, la raté. Par exemple, tu vois ici à moi, si on a ceux qui Anawana. Anna voice n'a bimis Anawana. On va te passer là, la privé, mais bien. Et ça, conversation, on a privé. C'était pas une conversation, il y a surtout. Donc, on a net audio, on a enregistrement, on a salinga ni tu ni toi. Et là, on a tant que Kofi Fil Gauloise, nous t'en changé dans WhatsApp. Puis on a côté des mazate parce que on a besoin. Comme ça batou, bang ça batou. On a besoin. Batou ça ba Gaulo ba Kofi Fil, bang comme ko banga abatama, ba ke non, ngana za na kaka Gaulois abatami ki Kofi Fil ne. Ngana osala ngote. Parce que naza mwana mutu te, naza pe conduit par mutu te, naza manipulable te. Je suis Kofi Fil Gauloise, eza bongo. Ok? Donc, ils ont choqué parce que je ne suis pas la seule. On est plusieurs bateaux. Vous comprenez? Beaucoup de finga bateau. Mon cas, ça va finir. Ça va boire yo. Ce que tu sais, nous va boire. On a CP dans la Liban, on a pété. Na CP dans monter parce que aux hommes, aux années, il y a tita ma bé au fin à bateau. Maman Sylvie. Maman Sylvie. Donc, bref. Zo. Bref. On sait pas. Mais franchement, à la prochaine fois, je pense que papa avait. Avant la dynastie, bravo. Et ça problème to bois mais bon micolo pour boire qualité parce que la fille a touché à ma bé a fini à ma bé. Donc on boire c'est comme si on validé aux yeux de tout le monde que yozaka osa d'accord dans ma fille na ya fini à bateau. Vous comprenez? Donc ngana le bango parce que la fille a fini à Tracy et les a awa micolo sont dans basala. Kofi il travaille avec faire rigolo là. Babylon Moussou c'est ça malamouté et ça bien moi je suis contre ma banga za contre ma banga batouté parce que les banques le belangé l'autre côté. C'est qu'on boit on peut ça bon on boit kanga. Vous comprenez? Et zangi nango pété. Mais qu'on boit mutu oya finga rabaki tout le temps. Et ça malamuté. Ngalo na ngalo bakaya ngwana. Mais tu éviter ce toza mais ngana otika la kande na za. Donc on doit changer na zate Kofi Fil Gauloise. Je vais défendre. Je vais parler de Kofi, je vais parler de Ferregola, je vais aller au Kenya concert na mi balé mutu changer na zate mutu balsanga pe mutu abasa mukila zate. Donc c'est un peu ça. Marambo bo lukela batu oh batu nso le bi na ngoto esali nga kutu pasteur on bozo chabiso wapi. Bozo chabiso wapi. Vraiment? Yeah. Tu vois penza wapi bo chabiso.
Ah, c'est pas des fois dans le bédo koyo. Les choses d'ailleurs ya fumba vraiment passe et salinga passe émission ngo ah. Ngabiki ya kwa bande ko nanga to pe na posa ko yeba te menzama pesa ka kimi apo biso ba autre ke de wapi to suka wapi. Ah, nzambe. Mama na biso o azali kolo. Mama Valérie soki nani Val nani nazomona te na lisuka. Val. Allô? Okiti lisusu. Ah, Mama Val, loba na mama na ngai mama ni mama. Merci beaucoup na analyse na yo. Mama na biso fongola micro. Allô? Allô? Fongola micro mama. Nazo kote. Ah. Nazo yoka ote. Ozo yoka na te. Allô? Allô? Ozo yoka na te. Allô? Val des Annes. Val des Annes na s'abonner kutu pa na yo. Marge yo s'abonner ki na yo te. Zongela demande na yo soko lingo loba nini. Pesa demande, zongela demande na yo. Zongela demande na yo te yote. Nambe yote. Ta salam, salam. Salam ici ça. Vraiment bandeko na ngala tabino moko na kanisi ozo loba te botapote. Et ça lui passe mingi donc voilà quoi ils ont likambo yako kam. Allô Valdi? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir maman. Boni. Allô, nazoyoka yo, ozokanga te? Nayoka yo. Bonsoir. Nabiboya. Ok, lobakas. Bonsoir maman yenga. Bonsoir maman. Pwani bochaka profil na ba miki wana pwa. Loba. Nabi pwani bochaka profil na ba miki. Bana mike banani mama. Banani. Tozoyoka loba. Bana mike banani. Oui, tozoyoka yo loba. Loba tozoyoka yo. Eza na retard. Encore ba signaler live ango. Eza signaler mais nazoyoka yo mama zonga fongola micro. Loba tozoyoka po live eza signaler ki ba signaler ki en makasi. Loba ezoyoka na moi retard. Loba na yo. Zwa parole au loba ko freiner te na maloba. Zwa parole loba so osisi to loba. Nabi na kuti live na yo na Valdi loba na kati. Boba no loba nini. Nabi na kuti live na kati boba no loba nini. Kasi yo loba na ndengo bandi to umeli te mama. Tant to zo loba umeli quand même. Ozo comprendre te. Yo bani déjà ko loba analyse na o linga ko loba kele na ngo lobi ke profito kokisa ina bana mikete ona tuni bana miki yango banani po yo lobi to kokisa mopa ona bana miki te siko yango na zo tuna bana miki yango oyo yoki to kokisa te pesa analyse soko moni okele na libanda nzela to kozomisa yo loba na likambo oyo linga ko loba D'accord. Biat. Rapporte. Allô? Ça compte pas ba akita elo mo alo azo mata osenga demanda o il faut ça attention vraiment donc nazo kunda pasinga na bunda ni na live na lipo konso ezanga na baninyo na banda otapote na otala amata sute makamazolo beza sens te azo ebelo te sko matili osengi demanda mata polo bani na kutu na sabone kutu pa na ye kuta sata abonate na ebite soki ndenge longola libone na ngasi mama yenga na ngasi oyoki analyse na nga makambo na lobi mama yenga moko moni analyse na nga mama ni mama ocho mata olobi mabete toyeba place à se situer lisusu te on ne comprend plus rien ya omoni ngai ya moko
Naroma nanga ko éviter pena. Naroma matalanga live parce na moni ke ya nango promotion na mati. Na ye bien na tapoter. Parce que marambo yo eke mabe makasi. Eke vraiment mabe. Mabe makasi. Et ça passe. Non yeba te problème ezozala neti geste via sali wana mutu moto otiko sala ngo. Concert ebetama na Londres yo beta concert na Belgique, ça a rien à voir hein. Et na mamboka différent. Mais lelo bakomo boya ba concert ezala ndenge za akakala. Mutu muso akobeta na beti concert na Gombe, mutu muso abeti concert na yata na Matete. Ça a rien à voir ba bani baki ba bakite baki kote kuna mabeza wapi. Na kala tondima ke ngombo le tomo boya ngompo ani. Tomo boya ngompo pourquoi? Vraiment. Ah. Nous avons beaucoup de gens à Londres. Est-ce que c'est le Londres na Belgique, c'est un peu différent. Est-ce que c'est le Coréen au fin de la mutu? Et c'est le Coréen au fin de la mutu, bah cette génération mon côté bah bête la même musique qui bana même fanatique qui pété. Est-ce que c'est le Coréen au fin de la mutu? Ceux qui na Londres ah wana de mabe. Mais c'est deux pays différents. Kuna bali à livre sterling koto bali à euro. Kuna bazana ma royaume kuna fini mutu. Pas super libanga babouaki. Oh siko gouve silasa nye bo pesa batu pasi boye batena biloko bo salo yeki toko te hein bah bolinga ba loba na bango ba s'attaquer ba lobi na bango ba s'attaquer. Moi j'ai rien à dire parce que j'ai envie de quitter ma vie. Ça n'a pas de sens. Bah juste ba mon année un café Nita la belle. Bonsoir maman, bonsoir maman, bonsoir maman Stevie. Bonsoir Pinonion. Bonsoir. Nena loba, nga vraiment na ba live te pona loba na zaka mingi na se na zoleka. Nga na confier à tongo, donc tongo, tomo ba 6 ans, 7 ans déjà. Kofi pa yaka koto aux États-Unis na kota concert na e, tozo ba photo. Aza papa moko très bien, très bien. Na ndenge nga na mona kai, na ndenge to solo la ka muke. Apesa nga fan na eton. Azana ba fan ebele ba ozela ba photo menga pe apesa nga temps atuninga komona nga to seki esili. Mais lo nga nazo comprendre était bon ba moi si papa Verbois qui aime Kasokenka, c'est moi c'est mon cas très impoli. Très même pas afin tout le baku tout finga to. OK, problème ezate ka sa finga mo pao. Afinga wera son, afinga moi si ya wera. Donc c'est donc ça moi c'est mon cas très impoli. Et pourquoi ko fanda na ko boa kaka moi si na soka mona OK je crois maman moko le baki peut-être la pesta qui est en kombwana mais atanga ki yango quand même amona ki yango aibi ke moi si ana tongo poko afinga ka na mo pao na moi si nae. Vous comprendre? Siko makambo oyo ata concert ata mopa nga kuna yebite po ani mopa wa changer ki date yango il fallait que atika kaka date yango ezaka ndenge ezalaki na le 11 bao barokene na je crois pe nani Angleterre na France eza na comment baza lisutu na nani moko te na bosende babenga yango bango basi babima na ndenge balobaka yango baza su na place moko te donc bato pe baza na problème ya mikanda baza na pasi ya kokende Angleterre je crois ndenge ezalaki parce que soka tikaka balingaki bafinga ye kaka alongoli yango bafingi ye kaka ozo comprendre donc nazomona ke blague pas nga vraiment obi makambo nangi naloba awa ça n'engage que moi nga vraiment ndenge naza na nga awa vaut mieux nde nalobi ça n'engage que moi vaut mieux na yoka banzembo ya ifanjo ke na yoka banzembo ya fer wana ça n'engage que moi on comprendre ça n'engage que moi parce que beaucoup bando fanda te bozo finga kaka papa mukolo bongo papa zana 70 akuli apesi nyonso apesi biso banzembo nyonso abandi na badiva bala ruta azokita tolo bakuta azomata ti lelo azopesa biso
baselfie ebima nga mwana nga ya fille aza na 7 ans mais mwana nanga modèle alinga selfie abotami na 2018 ozo comprendre donc ozomona kake nayebi te eza nini nga mpo na ngai na ndenge ya mabe te je crois papa Hervé face wana bato na ye parce que oyo ekomi sikoyo kokende na ndenge ya mabe ko bakofiete mpe bazali biso mpe bakofiete ya mitu mpe ebeba mpe tozalaka mais éducation na biso nde permetaka biso te tomata na bapanel tobanda ofinga bato tokoli toboti tobali tokobanda ofongola balive tofinga bato non asolola na bato na ye parce que pour moi c'est l'hypocrisie et pas na ngai eza vraiment eza hypocrisie pe ya makasi ofandi wana ozokumisa bato bafinga mopao tant que mopao a changé date na ye kaka mpo na yo même pas un merci même pas kozala na ah merci viens na ngai naokaki date na ochange yango mais napesi yo merci o remercier mutu te olobi eloko te oyo oyaki kaka ozokrache makambo bato tini biloko ebele ça ne peut même de sens vraiment bokumisa papa nati wapi alingaka bato nyonso epuis bolingo ya mopao eza ya hypocrisie te alingaka faire wana pe makasi alingaka papa Hervé eza nango makambo ya hypocrisie te parce que mopao aza na hypocrite te soki alingi yo te akoloba mpe alingi yo te o comprendre ndenge alinga naloba masi donc ezopesa mpe na kanda mpenza ezopesa na kanda bakende bakota mpe kofi na papa Hervé te papa Hervé aza place moko na baefanjo baheritier bango nyonso babundanaka bango na bango siko bazongaka epa mopao mpo na nini mopao ye moko asi alobaki aza hors série aza place bango baza te bango babuna na bango so bani babunisa mopao na mutu tozonga epa banyoka longo babozi bavie voloko bango nyonso nde tokoki otia siko mopao me na miniti oyo bango tokotia bango na mopao te bakosona na biso te bakofiete bakende bafusona na bawarrior bango moko batala nani aza likolo na naza na se ka bongo mama Sylvie en tout cas merci beaucoup ezopesa mpe vraiment kanda merci beaucoup mami. Merci beaucoup. Famille, merci beaucoup vraiment. Ndenge bozo tapoter, ndenge bosali banini malgré live ezali ba signaler banda na banda ki soki ba 20h na banda ki live na ngai ezali peut-être signaler. Eza na inscription pe eza makasi ambo mona ke e ko matate ezozonga ezomata ezokita ezomata po naza na inscription na zwaki awa esenga ka tolo ba makambo otoza na ngo toza dessus peut-être desi na comportement penza oyo ya papa Hervé ya lelo na makambo mission asali concernant ndenge alobi kombo ya NK na finga kofi olomide tozo mataka bato mafinga ngo éducation ngo to na posa to pesa éducation côté ba kofi fina ba kofi et attaque ba tini to mona moto moko ta finga papa Hervé rien tozala rassemble te biso ba o ba ocha biso wapi nga na buna papa Hervé na bunda pe kofi olomide mamasi siko ba biloko boye eza penza pasi siko bato o ba finga rafali kutu ko chango ba mwa ba karamukie bon bozo ko certifier bango so ko sala bango ba nini donc ba bakisu to ya mafinga pona nini bino mo bato to sala nina nana zalaki kuna kindungi azalaki kuna ba grade bopesa ile lwa baluka na ba grade wana lelo ye wana siko batonga mafinga éducation to kopesa nango ndenge ni eza penza pasi bandeko na ngai ba star en tout cas bomeka nani koyekola kopesa ba éducation na ba acronyme fuate na ba acronyme mama na ba acronyme tata o bazo kwa kopesa kimia te pona ba confine bato bafinga ka bazate mais ba biloko bo bande bo sala to moya papa na biso ko folo mide a changer même date na ye et tomaki même date sans yeba nani ezalaki pesa te mais a changer ka date pour na bolingo na ye azalaka nango na faire mais nyonso wana tomoni yango te toyebi te nini eleka na kati ekoselaka na koyeba na nyonso wana mais toza na posa kimia vraiment bato bofingaka botika kofinga bo bato bavanda kimia po grâce à mama finga na bino bato bafongoli miso bato bazo comprendre sur te nini ezoleka neni o azofinga boye et puis bazo boake libanga esali kitoko te. En tout cas, bato nyonso bafongoli miso basepe nango te. Yango pe bato balobi fallait kutu papa na biso kofi olomide date na ye anniversaire na ye fallait ezalaka na samedi wana tiaki yango po ezala bamboka différent. Mais bango baza mikolo amonaki te bato bakofutela bango mpe tike bakeboye mais ata mpe dimanche wana baotia yango ata bato bakuti Londres bakoyaka na butu wana baya kokota boye non esimba te bato bakende na Londres ko balinga bapema dimanche bayeba ponga po bazala fatigué baya kokota te ba o bakotikala mpe nani bakoti na bango
donc inutile nga kuna yebaki pa te nga ko ka sekisa ki na kaikoza na kati ya Belgique kuna nzoka eza na Londres na tuna écouter na yo quand on va de ça la bénédiction à ozomo donc nga na sala sala bien sur la mission te ba makamusho na moi retard moke et ça les besoin passer bande ko nga e passer tout me ko dike ba to ba sala la bénédiction tout me ko laksa ba monde il faut pas sala la bénédiction ba ko finga butu moi mokiala mokiala mona moi so na finga mokiala ba no sala ba plein oya zo sala logo te tant mokiala ba no sala ba live na ye mokiala 1500 2000 personnes mais mokiala ba no finga ba te aba no finga kaka mutu ne ka vandela ka mutu ne ka moko ba vandela ka yewana ba yebi esili asala kata kenda toteksa toteksa oyo lelo basali tout babadi ko finga mokiala babadi ko finga mokiala basi na ne ba konti bakanga ba konti nyoso wana mwana mwasi wana mais azaka wana pona ko laksa ke azaka muta ko fina papa yove bozo chabi biso ba auto laksa bat ba ko mona ka ke soki to za ba ndenge ni mais tozo yeba te donc eza mawa mingi ya onka to ye to fingi te mais tozo laksa lo mona ko fifili mongo to ko fieti boka zo finga makasi en tout cas yo zongo mabete po bato kuna bango babandi ibaka ba oba ko répondre pe ko to ba ko fifili pe bazali pe mama ba oba tami tout pe baza mais babandaki na bango te mais na nde bozo sala boye seke ba ko bandango esali peza kitoko te ya onka to ko fongola ba mis pona bato ba yeba merci beaucoup ngana kati na bandaki kala akipe bana oh merci beaucoup tout mon ami la famille ciao merci na bandi ko nyoso bozalaki awa olala bien toya lobi pona kata live o sobite na ya kozoba nini pa mpo eza signaler merci ciao